c'est notre devoir. Nous sommes là pour vous informer na temps réel. Balobi na temps réel. Sikoyo tozana siège ya INC. Tomoni mobilisation ya bandeko ya INC par rapport à liberté provisoire au Bapimeline de Vital Kamerhe. Vraiment population bandeko ya INC va se mobiliser pour na kosenga droit na bango. Voilà pourquoi toza sur terrain pour la Xabino ba image ba différentes interviews plutôt. Derrière la caméra, je vois Diego. Merci Nabino. Vous à la brancher na Ronsi News télévision. Ah, on est besoin d'informations en direct. En direct, information autourée na source. Donc, toza na terrain déjà. Ah, besoin on a déjà l'oyenge ambiance vraiment. Bandeko ba télémi. Trop c'est trop. Bah ça qu'on marché donc tozo qui est la mungité marche. D'ici là, toujours qu'il y a des marches. Donc, restez toujours branchés. Merci à maman Francis Moufouasson, la patronat, papa Joyce Mboui. Vous allez toujours branché la chaîne Nabino. Zikeli Malobana Diego pour avoir différentes interviews. Merci. Allez bien, on va Batunato a marché. Comment INC Batu revendiquer le droit la bango, présent la bango. On va maltraiter innocent. Il faut que ce soit dans l'anglais. Tu vas présenter la mission à pour la ligne. Merci beaucoup. Papa, bonjour. Le moral, il y a ma plateforme belé. Parce que tout le monde qui est justice, et donc il y a des millions depuis le procès Bandaki, bisonyo soto Bandaki Kolandango, mais place mon côté tout le monde, on va prouver que Ndeko Vital Kamerhe a Iba Kimbongo, a détourné Kimbongo, Topazaki n'a lié mon complicité avec Ndeko Jamal. Place mon côté. Il y a un tout le monde qui est un dossier pénal, un dossier politique. Parce que l'objectif est d'écarter Ndeko Vital Kamerhe dans la gestion de la République. yango na biso tolobi tokotel bapola ko soutenir pe ko senga na chef de l'état aleka na kotel melelo ko biso tobundela ki na ngatu zaki na opposition tobundela ki pona état de droit mais état de droit ezaka kate ko condamner innocent sans ba preuve parce que na procès pénal toza na posa ya ba preuve toza na posa ya ba tantonnement te toza na posa supposition te na minute on za kolobela yo 4 quoi ya république province ya Tiopo ville ya Kisangani ba police ba séquestrer ba militant na kati ya siège eza inconcevable alors que ba komela ki maire de la ville loko la constitution zali ko senga ba informa ki est mais lelo toza surpris ba kanga batu na kati ya siège batu bazali baza ko soutenir baza ko manifester soutien na bango et pas président national Vital Kamerhe oyo akangami na ndenge moko ekokami te par rapport na loi ya République démocratique du Congo yango lelo toza ko senga libération na ye parce que justice et la kisibiso place tende ko Vital Kamerhe aiba kimbongo place oyo a détourna ki to pazaki na complicité na batumoko songolo to pe pakala toza na posa justice sala
makambu na ndenge singeli. Merci beaucoup. Je me présente, le coordonnateur Marcel Dandou, cordon adjoint et à recrutement et implantation. Ndenge to continuer bon mon événement to sala ki dimanche to sala ki ngo pona koyebisa mboka ke eza likambo ya mboka nde président alobaki ke likambo yo eza likambo ya mutu moko te poto moni jugement ndenge eleki élément moko te elakisi ke Kamere a détourné mbongo soki Kamere a détourné 47 000 Jamal a détourné 47 000 c'est-à-dire na bacalcule eza eso exact te yango wana tolingi toyebisa opinion nationale internationale Kamere aza homme pacifique mais biso tolandaka barègle tomoni ke na procès wana eloko moko elakisi te ke culpabilité ya Kamere emonani te yango biso bakameriste biso nyonso bana mboka omoni esiko toyawa okomona ezaka bato ya INCT meme bato mosusu mpe baye oyo baza mpona bon sens mpona eloko dans les normes ndenge mboka etambolaka ndeko na biso mwana mboka Kamere président national ya INC azali innocent yango wana toye kodeklare yango au vu aussi de tout le monde koyebisa na mokili ke innocent bakangi innocent eza Kamere aza innocent biso nyonso totomboli maboko likolo culpabilité ya Kamere balakisi te tomoni comment justice ministère public azwaki baélément te ake na baélément moko flou yango lelo tokodeklare ke Kamere aza innocent bandeko nyonso partout dans le monde tozala pour la justice vraie alors justice ya mabe te biso nyonso tokotambola dans la paix tokobuka eloko ya mutu te tokosala eloko ya mutu te bandeko na biso mosusu batambolaki c'est de notre droit aussi ya kotambola lokwa bandeko mosusu merci beaucoup za mokolo moko munene na histoire ya mboka na biso puis na histoire ya INC mokonzi na biso Vital Kamerhe aza na esika oyo ekoki azala te biso bana na ye biso peuple congolais en général toza na besoin azala libanda mpo masolo ya mboka na biso ayebi yango donc toza na besoin na ye azonga azala na course ya 2023 to esika na ye eza na boloko te. C'est bon, merci pour la bateau bazolo bageno au bozo sala eza se mascarade pour boyebi ke bikambosi e katamaki ou soit bozo lingate moi na mboka Vital Kamerhe azala toujours d'actualité la masolo ya politique au moment où l'histoire na déjà eza impossible. Histoire na ye silité. Histoire na ye nde ebandi. Po dossier na ye eza vite. Histoire na ye silité to bandi nde histoire siko to senga libération na ye sans condition. C'est bon, merci beaucoup. On continue hein. Présence na olelo na nzela ngai na ye awa pour soutenir président de la INC parce que aza mutu oyo na procès totalaki a démontré combien il était innocent na ba accusation nyonso oyo babandaki kotia likolo na ye yango namoni ke justice ezalaki instrumentalisée c'est pourquoi na ye ko marché. C'est bon, merci. Justice ezalaki instrumentalisée c'est pour cela boye au marché pour la bao pe balobi jugement na bango bapesi ke mwana mboka Vital Kamerhe asungi bavoka na ye te po basambela ye malamu abimisaki ke expertise na ye nyonso mayele na ye nyonso na procès oyo yango nde lukimbeba na esiko bokomi lelo koloba nini te omoni mutu oyo bakize nde ayebi normalement problème oyo ezali likolo na ye il est mieux placé mpona kosamba mais baavoka bayaka mpona appui ezalaki te ke aefase te abanda kosamba biloko oyo ayebi yango wana abandaki koloba mais sur le plan technique ya baavoka oyo esengi baarticle oyo bango bayebi bandako intervenir. C'est pourquoi biso tozalaki démontrer, tozalaki convaincu que azalaki innocent parce que nyonso babando loba élément contraire ezalaki te. Donc nyonso babandaki koloba ezalaki ya solo tomonaki ke eza ya solo mais loko moko kaka to comprenaki ke na cabinet na ye wana batu oyo bazalaki wana baza
bajaloux baza bajaloux mpo tomonaki combien bayaki kocharge mutu oyo asi ademontre ke aza na ye innocent. Merci beaucoup totondi yo botondi. eloko wana eza nini tozo regrete na bandeko na biso ya IDPS balobi baza baalie na biso mais ya solo tozomona ke bango nde baza na nsima ya instrumentalisation ya nani biso nyonso tolingi état de droit mais na ki état de droit na biso tozomona ke bandeko na biso baocomprendre ki état de droit te po bango nde bazobenga lisusu bajuge bango nde baofuta bango bambongo po bakoinse kaka président national ya UNC eza pasi bapreuve ezali mpo tomona bango bazoboyela avocat oyo aza alingaki aya kosambela mpona président national ya UNC avocat ye eza droit ya Vital Kamerhe kozala na baavocat nyonso alingi me mpona nini baboyeli ye baavocat na ye baya mpona nini baboyi ke azala na liberté provisoire tomoni bango nde baza na pouvoir bango nde baza na décision koboya ambassade ya mbatel ambassade linga mututel tomona ke nyonso wana eza instrumentalisation oyo euti na IDPS yango wana regrete makasi komona biloko wana. Mote ndeko journaliste toye ko marcher pour soutenir Vital Kamerhe azali président national ya INC. Marche salami kaka na Kinshasa te ezali partout dans tous les territoires nationaux ya Congo nde moni ba congolais o to benga ba congomani ba ko marcher pour soutenir Vital Kamerhe o azali condamné injustement na justice congolaise. Alors après refus belé demande de liberté provisoire non biso to croire Vital Kamerhe moka lobaki ete justice nzambe existaka malgré justice ya mokili ezali ya nzambe pe ezali na lobi boye ba militaire INC baza na kondima ete Vital Kamerhe akobima un jour ata justice ya mokili bakoboya kotika ye mais biso toyebi ete Vital Kamerhe akobima yango moni lelo soutien na biso banso toko soutenir oya biso Vital Kamerhe tosengi libération immédiate et sans condition batika koko sa population mobimba comprendre que le dossier Vital Kamerhe ezali vite, c'est un dossier politique. Procès de la honte, je peux dire procès d'humiliation. Ouais, Piesika balaki sibiso était Kamerhe Ayibi. Mais c'est Jamal à reconnaître était à 57 millions. Maintenant, pourquoi on va Vital Kamerhe? Batika papa Vital Kamerhe. Batika potala Vital Kamerhe a koufité azali animal politique de Tolobaka. Parce que azana kati ya prison, mais au moni déjà ba congolais ba côté les partout na Congo mobimba. Pendant que yemo azana kati ya boloko. Le ko kisi 100 akokisi 120 jours na kati ya prison. Mais tala Kinshasa eningani tala ba ville nyonso ya Congo mobimba eningani. Pour la kolakisa ete Kamerhe akufi te. Kamerhe azali animal politique ndenge nalobaka un animal politique akufaka te azali kolala metanga kolamuka bango moko bakokima biso lelo tokomarche na kimia tokobuka eloko ya mutu te tokomarche ndenge tomarchaki le 24 lelo mpe tokomarche mpona kolakisa soutien ya Vital Kamerhe esika azali toza na ye elongo toza na ye ensemble. Le dossier est vide. Le peuple congolais a suivi avec assiduité ce qui s'est passé à la prison centrale de Makala, où on nous a présenté un dossier mal ficelé avec des suppositions et des supputations pour pouvoir condamner à 20 ans de prison un innocent. Alors le peuple congolais aujourd'hui s'est révolté. C'est pour ça que nous avons décidé, à chaque fois qu'il y aura procès, il y aura le peuple congolais qui va descendre dans la rue. Parce que nous ne pouvons pas cautionner cette injustice, nous ne pouvons pas cautionner ce jugement inique
qui a été imposé à notre président national qui est Vital Kamerhe. Continuez-vous à soutenir que c'est un procès politique? Bien sûr, c'est un procès politique parce que quand on regarde dans le procès, on regarde dans le dossier est vide. Comment on peut condamner une personne qui n'a jamais touché un denier de la République entre ses mains, le condamner à 20 ans de prison? Donc ce n'est que pour viser des échéances électorales prochaines qu'on veut éliminer un potentiel adversaire ou partenaire politique dans la course. C'est simple. Et l'attitude de Tshisekedi vous étonne? C'est votre avis? Bon, le président de la République est au-dessus de la mêlée. Il est l'arbitre et du bon fonctionnement des institutions de la République. Bon, ce que nous savons, le président de la République a décidé que la justice fasse son travail. Alors nous nous plions à cette décision. Pour l'instant, le président Vital Kamerhe est toujours son directeur de cabinet et nous sommes toujours dans l'alliance cash. Nous croyons à ce que les affaires se passeront bien et nous avons interjeté appel et nous croyons fermement que cet appel, c'est le juge d'appel qui va réétudier l'affaire en fait et en droit, acquitteront le président national qui est Vital Kamerhe. Vous comptez sur une action politique, c'est ça? Donc on dit déjà que le procès est politique, alors l'action aussi est politique. Donc un procès politique, un dénouement politique aussi. Ce n'est pas à écarter. Et lorsque vous dites que les procès politiques, vous soupçonnez les FCC ou bien les caches? Bon, pour l'instant, nous ne pouvons pas jeter en pâture des gens. Mais le peuple congolais a vu qu'il y a une main noire derrière cette affaire. Et c'est à chacun de nous de mettre un nom ou une étiquette à cette main noire-là. Pouvez-vous répéter la même chose en lingala? Bon, tolobi bandeko que tozali ko na balabala mikolo nyonso. Ngai nazali porte-parole, il y a UNC France, peut porte-parole, il y a Cash. Donc cadre, il y a UNC, il y a Diaspora, mais tout ça à Kinshasa. Les autres monibino et la deuxième marche que vous allez organiser pour la libération totale de mon capitaine Kamerhe. Est-ce que vous allez sûr que comment la nuit est qu'il est tu es vraiment sûr que comment est parce que tu es pour la moto azali innocent, moto a celle ma bête. Baba que moto vraiment tika moto ya libanda ya celle ma bête na balabala que yo kanga moto azali innocent na boloko. Ya ngona le quoi tobi que mo continue biso a celle le côté. Totali na procès na batandoike to moni que procès na ezali le côté na kati. Donc to senga que batika mo konza ya libanda pour ça mo kusane pour na promo ke na liboso. Atako ba senga ba liberté provisoire mo mais si on a su pas posé moi la mboka pe atikaka na bolo bien tseko zala ka to ya ngona maman toujours ba keza pour politique parce que pour ceux qui nous a montré 5 liberté provisoire et le bénin il faut avoir une garantie de représentation donc on dit ayebi que azana musala na ezali mokonzi na ndaku mokonzi na mo solo mokonzi ba kimate ceux qui nous a 5 liberté provisoire pour PCT et là toi bazali beaucoup mo na sima beaucoup mo na sima les pas empêcher de tambour parce que tu bien adresse là tu bien musala na pour que ça liberté provisoire à peu près défense des malades ça peut la famille na beaucoup plus meilleur yango pona nini yo to bi ke likambo za na sima yango na bino de pe ko tsande comment na likambo za na sima le beza procès politique tous na la muka to na FCC na cash na za sima bon toyoka ki bato misusu balobi ke za bango nde banene likambo yango alors nde bango nde basi sape yango appel que yo salaki ozali wana mpona peuple et puis mbongo bafutaka yo ezalaka mpona peuple comme justice ezali rani na kombo ya peuple esengi Vital Kamerhe abima libanda azali innocent tomoni pièce ata moko te baprometaka biso bapièce et puis tomoni ata preuve moko te avocat de la République alobaki nous sommes pas venus ici pour des preuves matérielles mais vous n'allez pas nous échapper yango tolobi ntango tobandaka INC elobaka procès oyo ezali procès politique meno eza na dossier oyo na moya lelo congolais nyonso ayebi acomprendre que non procès ya mwana mboka Vital Kamerhe eza politique baquestion politique batraitaka yango na table politique lelo makala ekomi elengi mutu nyonso wana pizo makala po tomoni banemi bayo otala ye on dirait pe eloko moko déjà tozo remarqué to comprendre que non Vital Kamerhe peuple a comprendre que azali icône azali patrimoine sagesse na ye na Afrique to na RDC baza ebele te il faut pas protéger ye place na ye eza na boloko te place na ye eza libanda po asala mosala ya mboka yango peuple ye na nzela po esenga ete batika mwana mboka Vital Kamerhe abima epuis tokoyebisa na bana mboka banso bakongolais bisika bazali eke à chaque fois que marche lelo eza somo
chaque fois que audience ekozala to procès ekozala peuple ekobanda kokita na se mpona koloba non toboyi injustice toboyi Vital Kamerhe afanda na boloko toboyi bafandisa innocent na boloko tosengi ye abima yango moni INC eza parti monene soki otya bilili okomona oyo eza Kinshasa na mbushima bazali policier na constitution 182 181 policier azali mpona wana kobatela bana mboka na biloko na bango epuis gouverneur aza wana mpona kotindela biso bapolisier babatela biso parce policier bafutaka ye na mbongo bakongolais mais congolais akiti na nzela mpo asenga libération ya mwana mboka Vital Kamerhe tupesa nini baza wana mpo baprotege biso soki ezala bamilitaire discipliné mpe poli bien éduqué baza oyo ya INC marche à la 24 bomonaki ya lelo awa mbushimai bauti kobenga ngai ke na kana chikapa batiali bango bapolisier bayebi bakotambola te non INC eza parti implanté na mboka kotambola na bino oyo eza mpo veka abima oui eza yango tozosenga akitima na ye juge appel ayoka biloko mosusu apambapamba te asalela mibeko aloba mpe mibeko mpona mboka Vital Kamerhe tozongela yo maître Basile toza mpe na Douglas azali ya Douglas Tulengi mbote mwana mboka mbote ndeko Martin alors lelo tomoni bino oza tellement ebele awa na INC na enseignement awa mpo na marche ya VK mpo aza na prison ya makala alors message nokopesa mpo bino na IDPS boza na kati ya cash boza bomoko mais bango baza na maloba misusu bino mpe bwana maloba misusu bango balingi ke VK atikaka toujours na prison ya makala bazo reconnaître que ye muta yibaki mbongo merci pas maintenant na yo biso na IDPS na point moko te IDPS ali na biso to sala cash lelo toza ko susuke cash et comme personne politique au moins ndeko jama kabunde président IDPS 500 giga na pesa mbote bisika zali kulutu na ngai to ko susuke cash comme personne politique et la plateforme électorale lelo se ba ko ya VK abimara d'abord mais ezali cher pour la Vital Kamerhe ezali cher pour la cash to man ndeko jama kabunde ba ko destituer comme vice président assemblée nationale mais ezali perte cash qui donne le lelo ata mama moya cash na bureau assemblée nationale azalité ezali cher pour la biso na cash donne des choses tango bakangi Vital Kamerhe biso na cash ali ko perdre ngamo mususu bakangi de banane donc nous sommes dans une coalition cash FCC et mokozamo avec un homme rupture entre cash FCC et Rosalate mais comme ça que non procès avec ezali procès mo bango diabolique ezali procès moko machiavélique parce que Machiavel avait dit que non toute personne qui détient le secret du pouvoir il faut l'éliminer sur le plan du droit en matière pénale mais tout ça dans la caméra pièce contre pièce si les caméras ibaki mongo basa biso mo caméra ibaki ni les caméristes nous sommes prêts à rembourser mon wana ba wana samisi déjà nous sommes ramenés sur les justice bakateli juste asali kaka copie coller asaki plagiat parce que mbongo caméra mbongo Jamal azwa ezali 57 millions oh na réquisitoire ya ministère public balobaka 48 millions différence à 9 millions et kidnap 9 millions si premier 57 millions moins 48 millions et la différence à 9 millions 9 millions et 9 millions non et les juges et les avocats de la République, ils sont complices par rapport à ça. Parce que ça va démontrer qu'ils sont 9 millions et kidnappés. Et même des choses. Noko Jana Mouima, Azon Bongo peut donner biloko. Bongo et Azwa. Totonga banda na kasa ezali, totonga banda na port de na kanche ezali et ba conteneur et quand na port de Salam na port le but na port Mombasa. Juste avant du contraire, ba te démontrer que il n'y a pas juge. Après l'inspecteur judiciaire ba sur le terrain, ba que de refaire si il n'y a pas conteneur et quand ba ça la ngote. Bakona Vital Kamerhe développement yango lelo to kotambola pour kosenga akitima ya mwana mboka Vital Kamerhe awati pour que prison centrale à Makala est-ce que bokoma pena comme l'INC c'est un parti qui respecte bakonzi et respecte miboko ya mboka et respectera balor ya mboka na biso au moins batu nyonso batamaki pendant Covid mais biso ba de confinement to kotambola to kotama tina prison centrale Makala et procès ali procès politique ndeko na ngai Martin au moins Lumumba pota manakati ya prison pota que na négociation à table ronde et c'est un cas balabala bato balabala potier Lumumba ba kobima to maka Nelson Mandela le monument à monde entier et c'est un Nelson Mandela public aide la balabala tota mola pas que Nelson Mandela dans la prison même je vais Vital Kamerhe les lots Vital Kamerhe dans la balabala ataba rejeter procès à mer dans intérieur je ressemble to bara pour Vital Kamerhe besoin liberté et besoin akitima na alors merci biso tous les lots ozali awa une prison Makala Vito que se espera.
tokoma bitike Kamere banotika tokoma bitike réclamer toujours libération. Il y a président Vital Kamerhe, le pacificateur, le directeur du cabinet, ça qu'on réclamait toujours Babi Dossengo et comme il politisait. Donc, lundi, différentes interviews, comme il a dit son Asuka. Merci parce que vous avez un côté branché. Nous vous informons en temps réel, vraiment. Tu informes en temps réel. Donc, à Tokomina Suka, merci à Diego, merci à Mira Kindi. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir à la prochaine. Bye.